pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Epesi penza pasi po na comédienne na biso na kombo ya Barcelone Naomi, mingi tobenga kaye kaka mama formidable, mwasi nzambe, mwasi kitoko wapi, mwasi ya taille, mwasi ya forme, mwasi ya pembe ya tongo, mama mundele ya tongo penza makasi. Bande konanga lelo Etoile Nines TV kande boyebi aye na sango ya biente, aye na sango ya pasi, sango moko ya mawa, sango ya kosala pasi mingi na motema. Kolala kolamuka kandenge boyebi na Kongo na biso tolala katolamuka na badosi ya sika, tolala katolamuki na ya somo, tolala katolamuki na ya pasi, tolala katolamuki na ya kosala pasi mingi na motema. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko onyo so bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo kandenge toyebi ebele ya batu babotama lelo batu mosusu lelo ndeli kambo batu mosusu babotama lobi mais lelo penzanga na ko souhaiter nanu ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo ba joyeux anniversaire na système moko gu na système moko bio na système penza ya kitoko na système moko ya bien joyeux anniversaire. Ba sincère condoléance na ba onyo so bazolela bazana matanga kande boyebi matanga tango yaka eyebisaka mutu te ke non lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te. Matanga tango eyaka na ndenge nango, eyaka na système nango bandeko nanga yango Etoile Nines TV aye penza ko présenter ba sincère condoléance na ba famille nyonso oyo ezolela, na ba famille nyonso oyo ezana matanga bandeko nanga. En tout cas ba sincère condoléance na système moko ya bien, na système moko agu, na système moko ya bio penza mingi makasi. Courage na ba onyonso bazoleka na ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie la famille tomitu na kaizana ba circonstances ba situation oyo mosusu komi la rabiso okomi komitu na eske nzambe o na sambelaka azaka ka ayoka kangato ayoka kangate bandeko nanga ba moment wana mutu nyonso alikaka nango yango na yeko encourager bino soki zoleka na bajara ba moment. En tout cas zwaka courage ekoleka ezana situation oyo etikala libela te ba situation oyo nyonso ekomelaka biso ezala ya malamu Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Oyo eza makambo onyo setali santé. Na boy nanga ezala te ke non na bandola nda mama Etoile Nines TV de l'autre côté nazo kufaka. Mama Etoile nazo intervenir te. Bon se faire soigner s'il vous plaît na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko. Voilà. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Etoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, ya lelo toye lisusu na histoire ya Barcelone Naomi, mama formidable, toye lisusu bandeko nanga.
Kandenge boyebi biso toyaka na système moko gu na système moko bio bandeko nanga awa makambo eza mabe makambo eza mabe situation eza ya somo ngala lobaka toujours soki ya mabe ezali na oloba toujours que non eza mabe soki pe ya malamu ezali na oloba que non ya malamu ezali na minute oyo na obeta lisolo ya malamu te mais na obeta lisolo ya mabe lisolo moko moi personnellement esalaki nga pasi na motema. Quand ndenge toyebi ebele ya bato toyebi ke Naomi Barcelone azalaka na Congo te asi akenda poto kokende poto ya Barcelone bandeko nanga eyela yeba makambo ebele en tout cas na bandana nkoloba Barcelone aza mwasi moko azalaka forte aza penza forte basi mosusu peut-être ayaki kolelela biso na ba réseaux sociaux malgré ma finga malgré nyonso ba chantage o basalela Barcelone en tout cas elle était toujours forte dans son coin azalaki toujours wana lobite na okende ka bongo to okende nango ka bongo jusqu'à ce que moi population yaki kolemba et yaki kolemba finalement Barcelone aye kovanda kimia bande konanga ka ndenge boyebi Barcelone azalaka mwasi ya libala tina ndenge boyeba Barcelone bando vanda na kin azaki mwasi ya libala epa ya mobali na ye RK Muchanga donc RK Muchanga tindaki poto ka ndenge boyebi mobali nyonso akendaka koluka pona mwasi pona bana alitango ayaki komona ke makambo esimbaki na poto c'est ainsi que ayaki kobengisa mwasi na ye na kombo ya Barcelone alanda ye na kolanda ka ndenge boyebi na kolanda mpiao na zemi mwasi ya mabota na système moko bien yango ba mapamboli ya bongo na pesi yango na bandeko o nyonso ba oluka bana oluka mwana na minute oyo zwa mapamboli na yo ya bana na système moko ya kitoko tango ayeko zwa zemi na ye wana ebele ya bato bayebaki te Barcelone penza a utilisé qui sagesse à makasi. Toyebi ke Barcelone azalaka mto ba réseaux sociaux vu que azalaka star ba makamuna union so sala kango kana ba réseaux sociaux. Mais zemi penza à Barcelone a bombaki. Ba nungu ebimaki ya makasi ke Barcelone azana zemi mais côté à Barcelone ata so ka sali ba vidéo abando sala neti bo comprendre te que no Barcelone azana zemi. Abando sala bongo jusqu'à ce que toye kola la jour moko to la mukika boye mpau toye komona ba vidéo ya Barcelone ye moko aye ko lancer ndenga boti en tout cas esala ki esengo sikoyo la plupart des gens babandaki déjà ko s'attendre que comme Barcelone a boti bientôt là to banda pe komona mwana ya Barcelone sur les réseaux sociaux mais mingi Barcelone abandaki ko tiaka ba photo ya mwana na ya liboso mais ya oya mibale abando tia te abandaki na eko bomba abandaki ko bomba ta soki asala mwa video ka ndenge ezalaka ba otambola na park na bana omona ya liboso oyo vike bato ebele déjà bayebi elongi ya mwana na ya liboso e omona na meya mibale en tout cas Barcelone atikala kolakisa elongi ya mwana na yete abandaki ka kobomba to ya kovanda ka boye na mois de janvier oyo ka ndenge toyebi mwana ya Barcelone finalement ayaki kokokisa une année. Tango aye kokokisa bongo en tant que mère Barcelone kandenge na uti kobeta lisolo aza mwasi ya réseaux sociaux makamuna nyonso sala kango na ba réseaux sociaux c'est ainsi que ayaki kosala mwa vidéo moko azo sambela pona mwana na ye azo sala ba déclaration ya ndenge mwana na ye akokisi mbula moko azui video wana aye kotia yango na page na ye ya Facebook bandeko nanga ezalaki nde somo asali ba déclaration ya somo ka le même jour ya anniversaire à mwana nde ayaki kotia ko poster video wana et puis aye ko poster ba photo ya mwana na ye pona ko souhaiter ye ba joyeux anniversaire finalement batu nyonso bamona photo ya mwana na ye allez bandeko nanga kandenge boyebi Congolais asombaka na ye makambo Congolais alingaka komona teke no mutu asala makambo batu bakomi ko finga Barcelone ke ye aza mama ya ndenge nini mama protégeaka bana ye ba déclaration ya bongo ya ba prière il faut ka ya kosala ngona ba réseaux sociaux est-ce que ayebaka mitema batu est-ce que ayebaka mitema batu yango batu ebele bazoloba balobi aza mama ya bien te mama aza mama oya bombaka bana na ye bon la famille soyons sincères et honnêtes to loba nanu to solola biso nyonso moi personnellement je suis une mère naza mama to solola nanu to zala nanu batu na ndenge moko bien na système moko goufu la famille
Bon, moi personnellement, nanoué, naomona nanga mabete. Mabe au Barcelone a sali na yete. Namoni nanga yango te. Hein? Parce que nenge toyebi. Eza ba déclaration ya makasi au Barcelone a sala yango na kunzu. Toyebi ke mama nyonso tango abotaka, tango ka mwana bimaka, mama nyonso salaka ba déclaration pona bana na ye. Soki ye Barcelone ayaki kosala prière oyo, eza kaka mwana na ya kokisi mbula moko, vi que aza star. Makambo Barcelone nyonso ekotaka na ba réseaux sociaux, c'est ainsi qu'il atiaki prière wana. Est-ce que vous pensez que ye Barcelone akoki kokota na mozindo ya prière ya makasi, ba déclaration ya makasi, aya kotia ngo na ba réseaux sociaux? Wana eza ka biloko ayebi ka keno ona koki nanga kotia na ba réseaux sociaux eza nango na problème te. Ndenge bomonaka Barcelone azala mwasi moko mayele. Barcelone aza mwasi moko mayele tolo bango kaka. Barcelone ndenge bomonaka ye wana. Azalaka mwasi moko mayele. Barcelone depuis kenda poto. Est-ce que vous savez que ndako a Barcelone ezala kitoko penza. Mais bosi bomona ndako na ye. À part ka mosusu akotaka na cuisine na olamba donc ba olakisaka partie Barcelone na olamba. Mais na batu mosusu tolingaki to bando mona bandako na bango somo. Tolingaki to bando mona bandako na bango somo. Barcelone aza mwasi ya mayele. Moni mwasi deja soki ayebi ko bomba. Ndako na ye ayebi ko bomba. Makambu na ye. Mutu wana azalaka mutu mayele. Barcelone ayebi ko bomba. Aza neti batu mosusu te ke non ndenge bazalaka biloko nyonso fo le kaka na ba réseaux sociaux te. Déclaration à prière wana tango asala ki yango exacte ke non eza nde déclaration eza prière na prière on Barcelone asala pona mwana na ye. Eza kaka na sala prière parce que nga na za star na za muto ba réseaux sociaux na sala la mwana nanga prière. Et d'ailleurs ba jara ba prière, vous savez qu'il y a de ces mamans au basala kangote. Mosusu eza mateya aye kopesa que mama tango za na mwana na yako kisimbula moko, il faut que ça la ba déclaration chaque anniversaire à mwana, il faut que ça la ba déclaration. Babilo mosusu la famille toye kolaraka na ba réseaux sociaux. Babilo ko mosusu toye kolaraka epa ya baninga. Mosusu yo ko mimona kenanga na yebi nyonso. Peut-être ko yebi na yo nyonso te. Il y a de ces mamans au baye bakate ke non ndenge zaboye mwasi mwana nanga soki akokisi mbula moko il faut na sambela pona il faut na sala ba déclaration. Eza na ba mama baye bakabongo te. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'une mère, en tant que parent, ndenge toza boye ka ndenge tokotaka na bane asika. Parents nyonso ka ndenge tozalaka le 31 décembre toki na ba réveillon. Normalement parents nyonso il faut otiaka offrande ya bana na yo. O sambelaka offrande pona bana. Ezalaka toujours ya motuya. Ndenge ya nezo banda. Deja bana na yo aussi otieli bango offrande. O sambeli otieli bana na yo offrande. Jour anniversaire ya mwana. Salela mwana prière. Sala ba déclaration. Sala offrande. O sali na offrande wana o seme o lobi maloba. Ezalaka bongo. Mais babilo mosusu peut-être ya ba mama mosusu ba yeba kate. Tango o mona Barcelone sambeli pona mwana na ye. Eza idée ya bien nga na yeba kate nga pena bando sambela mais biso ba congolais ezala kaka aza mama mayele te il faut abomba bana na ndeni aye ko prier la kisi déjà ki aza mwana nzambe asambelaka congolais to tika ki mutema mabe congolais mosusu tozalaka batu moko ya ko encourageaka nga na lobaka toujours so tozana ya koloba te malamu ovanda na yo kimia. Soki omoni ki ndenge naza boye nanza na ngana ya koloba te malamu ovanda na yo kimia bakoboma yo te pe bakobeta yo te. Eza babilo mosusu ezalaka ya fimbo te ezalaka pe ya kobeta mate. Soki olobi keno na ko intervenir te na kosala te na komata te pe na kokita te. Mutu akoboma yo aza te bakotikala koboma yo te. Ezalaka bongo eza te keno babiloko nyonso il faut ka kokota babiloko nyonso il faut ka koloba babiloko nyonso il faut ka kosala te ezalaka bongo te na système moko ya bien. La famille. En tout cas, coup de chapeau na Barcelone. En tout cas, oza mwasi moko mayele. Yango na encourageaka bandeko na biso ya ba comédienne. Eza na batu mosusu bakotaka na ba distraction. Nga naza mwasi nzambe mibale ebele balandaka nga. C'est tout à fait normal. Moni ka ndenge bokota na ba réseaux sociaux. Ka ndenge bosalaka ba film na bino. Mibale ebele bamonaka bino. Sur 100% mibale o bamonaka bino.
nakoki koyebisa bino 90% mibali bazalaka ka besoin na nzoto na bino. Peut-être 10% de baza sérieux na 10% wana ezalaka siko nzambe ya lola abundela bino bitumba. Eza bongo. Alors yango eza ya motu ya na kopesa conseil. Ka ndenge mama Etoiline Ines TV apesa conseil, en tout cas bandeko na biso ba comédien, soki omoni libala ye na nzela na yo bala. Kande bomoni Barcelone kitoko mwasi ebongaka na ndako libala. Kitoko mwasi ebongaka shebino te. Kitoko mwasi nyonso ebongaka na ndako libala. Okoti kozala mwasi zambe mwasi kitoko wapi, mais soki oza na ndako libala te, omi yebela déjà que non oza ndumba. Eza bongo. Donc soki opportunité ya kobala ye bala. O continue na musala na yo. Ba vi oyo bibaka lelo na oyo, lobi kuna bimaka lelo na oyo, lobi kuna bimaka na oyo, o lobi kuna bimaka na oyo, ezalaka pasi. Okotula, omono kokola, okomi na ba 50 ans, 60 ans, oyebi atate ndenge nini bakusokola ka chemise mobali. Oyebi atate ndenge nini gu oyo zalaka, ozana ndako, mobala azobima na ndako, na musala ba poko, oyebi ki papa azoya, ifona lamba, ifona ya ko servir. Oyeba gu wana wapi. Yango soki opportunité ye ka ndenge bongoni ba Barcelone lelo bandimi ko bala, soki opportunité ya libala ye bala, vanda na libala. Barcelone ye wana avandi ne na ndako libala. Ye wana izate ke no tango abali boye ki star na ye sili te, ki star na ye zakaka. Azo continuer kana ki star na ye. C'est de la même façon avec vous autres. Bala o continue kana ki star na yo. Bala o continue kana ki star na yo. Ezate ke non ndenge na bali boye. Pour moi c'est fini. Ki star na nga exili. Ki star na yo exili pe ko tika la ko sila. Te ozala ka star. O continue. O continue na yo. Batu mosusu mona na zwa na nga zemi malamu na mibotela. Malamu mibotela. Malamu mibotela. Bandeko na nga. Malamu mibotela. Sikoyo, education nino opesa mwana wana ozobota. Mwana oyo ozobota, education nini bandeko nanga okoyaka kopesa ye. To solo la nanu education nini okoyaka kopesa mwana na yo oyo oboti na kati ya libala te. Okoyebisaka pe mwana na yo keno ndenge eza boye soki omoni makambo esimbi te malamu mibotela. Ezaka pasi pe ma bandeko nanga nazo encourager bandeko na biso nyonso s'il vous plaît, surtout ba comédienne na biso o bolanda ka Etoiline Ines TV, soki l'opportunité se présente ya ko bala o bala to boy na biso te ke non le loto lobi okota dans les cinquantaines otikala kozala na mobali te okomi kaka vie kaka eza bien te opportunité soki monani ya kobala. En tout cas, ezalaka toujours malamu pe ya motuya ya koya kobala na système moko ya bien. Eza bongo. En tout cas, joyeux anniversaire na mwana ya Barcelone. Mwana ya papa na biso RK Mchanga. Toye ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire tala kaka ane ya liboso na système moko bien batantine na yo de partout balela yo balingaka yo fort na système moko kaka ya Tokos Makasi.